Ouais, bandeko balandi ya chaîne Nabino Masolo à Congo, to esaki bino toujours na cadre ya investigation. Toko kita po Nabino sur terrain pour na kosala investigation ya ndenge misala eza kotambola na République démocratique du Congo. Awa nde tozali na avenue de l'hôpital, na croisement côté ya Willery, na croisement Willery avenue de l'hôpital. Ici kaba misala e bandai kosalema po bashuna bandai kotonga. La route est asphaltée tout en béton. Tout en béton. Donc, misale salema ki babandi déjà na coin ya Willery ti kobimana coin ya mama emu. Nyon soto ezosalema très kitoko mais misale ezaki suspendu moi muke tokozwa quelques bateaux na katikati ya nzela pour na bayebisa biso pourquoi est-ce que misale eza suspendu pendant un bout de temps misale ezo évoluer le sous-souté. Et tu remarques que awa que no ba caniveau eza ya kotonda moi ba mai etelemi stagné wana moyen eleka ezalité ce qui empêche alors que batu bazolela de temps en temps banzela kolekeza te bambouteillage mais banzela o ezu déjà misale déjà ezaki et avancé il fallait ezala déjà mise à la disposition ya population pour que eye ba ko atténuer un peu bambouteillage tozolela de temps en temps mais malheureusement banzela ngwana moyen et évoluer penza eza susté parce que misala eza ya côté lema parce que moi ba quoi qui a mike moi ba mbenda na ezali entre telle entreprise ba société ya construction na ba société notamment ya régie des zones de ba signaler biso awa régie des zones nationales bazo linga ko longola ba câble na bango to bien soit ko déplacer ba câble na bango te pour que ba pesa entreprise ya construction oyo ezo travailler na avenue de l'hôpital pour que basa la musala na bango na ndenge sengeli. Papa Mbote Mbote papa. Bon, merci beaucoup na ndenge tozuyo awa na avenue de l'hôpital biso tozali Masolo ya Congo Télévision tongi totuna ndenge nini misala kotoyo tomona bazocha ba béton awa pona ba faciliter banzela pona ko résoudre ba problème ba embouteillage misala awa na avenue oyo etambole ndenge nini ti tomona na keno ezosalema lisusu te. Bon pona misala pona avenue biso de l'hôpital misala etambole malamu makasi en tout cas tozuma temps ebele nzela dans la ki mabe la vie ya volontaire ba konza mboka ya gouverneur ya mboka. Et puis en plus, ma sœur, elle est salami vraiment malade. Parce que béton, ma harmonieuse. Vous allez mettre ça malade. So ni ne sali que non, misala ngo esuka. To moni ngo que non ezo évoluer sous tenzele za non kaka ya kokanga kota liboso pe boy pe moye pe batmituka eleka na ndenge po kende côté ya mama ye mwezate ni ne sali que non misala est stoppé. Bon pour la misala stoppé, eza pour un problème inini parce que là bataki béton, bataki no ngam moko. Ngam muso bataki te. Donc yo bi béton dans le gola ils ont la presté. Mais tant que ils ont au moins 24 ou 30 jours, il y a ma casse, il faut continuer comme ça sur côté mon sous là, côté mon sous là aussi, elle mon sous. Donc la délai la bango va s'agencer on dirait non est coquité pour mettre que balance circuler. Donc on y va kanagi, ma belé, pendu côté on a nous allons pratiquer avec qui go permettre pour mettre que ah. Ok. Donc na minute oyo soki ka bango bazu ba fungoli na bango ngo mais problème ezate. Bon na minute oyo so ba fungoli problème ezate mais problème ezate que oui basali nzela mais ma bleu mosusu zo mona na keno ba cité. Net côté ba caniveau. Net côté pe ma métallis nel, net mon côté ma métalli régie des eaux. Parce que même na caniveau et la société mosusu a pe na ma métalli nzela pe société mosusu. Il y a des sociétés. Des sociétés de mutezo travailler en place moko. Donc beau place au bazu batiki wana roye ba suite ya nini bazu batiki en bongo ezala kinini. Bon problème ezala nini société ba bandaki liboso avant osala nzela za bataka niveau dans société ya Safricas. Safricas na ba osala caniveau basali caniveau vu que il fallait ba allonger caniveau liboso il y a institut de recherche scientifique wana Sergem donc ba monaki ba câble ya SNEL na batio ya régie des eaux de kaki fallait ba SNEL ba ya ba longola basinga na bango ba déplacer basinga pour bango ba continuer nzela vu que ba SNEL na bango soki na monaki ki le roi bazo terre d'attenter donc moni ba sala ki une partie ba tiki wana il fallait ba continuer dès que pe ba nzela l'air baye ko sala nzela ba sali expertise nzela ba bani ko sala nzela ba bani ko boire ba blo ma ko tama bende ko bana ko tsa béton
na moni pe panzi na bango lokola batu ya Africa basi ça caniveau te na mona ki moyen na mona ki ndenge to kende ke oui ba ko ko sili sa nyoso ba monte parce que elle wana caniveau na no lekite na moni pe batanzela batiki pe ka bon on a sens. Merci beaucoup papa. OK au pesi biso communauté pa kombona te nga comme na monsieur Freddy na travaillé na veine de l'hôpital. OK donc tout vous mêlez peu à moi depuis à peu près une année ou 2 ans tout ça. Ça va. Merci beaucoup, monsieur Freddy. Merci. Oui, bouti kolanda monsieur Freddy. Nde awuti kopé c'est la biso awuti kolobe la biso makambo etali nzela. Nzela salemi kitoko mais eloko tozu to constater eza juste kaka manque ya complicité il y a certaines autorités par rapport ya ndenge nzela ezali ko salema. Notamment na nzela ya avenue de l'hôpital ils ont un problème moko ezo sala que non et si misala ezala vraiment avancé te problème ezali juste que non batu ya snel ba konzi ya snel il fallait ba sala effort ya kotinda batu na bango de sorte que non ba ya ko orienter ba singa na bango pour na ba permettre ba entreprise oyo zo kotonga nzela ba ye ba kosisa misala na bango. Monati baka niveau touti komona na baka niveau ezana non ba silicité mais une partie quelques centimètres ya chaussée ndenge babandai ko sala ngo ba silicité ko sala ngo te et pas ba entreprise chinoise pour ba bika niveau ezo salima na batu ya sacrifice et chaussée ezali ko sala ba entreprise moko chinoise il fallait siko batu ya snel na batu ya régie des eaux ba ya ko sala constat ya ba câble na bango ndenge lekaki na nzela ba ye ba ko orienter ngo de sorte que non musala ezala musala évoluer pe musala e ba ko sila awa na kati ya avenue o tozo kolela mingi ke ba l'état bazo sala te l'état zo sala te mais eza juste kaka biso moko ba congolais tozo yeba te ko pesa ko faciliter ba misala et pas ba ningo bazo sala misala pour que misala ngo ezala avancer pe esalima na ndenge elongo bani. Merci tozo kende na ba site mususu pour que tout continue expertise na bino pe to lakisa biso to lakisa bino ndenge nini makambo ezali kotamula pona ko régler problématique oyo ya embouteillage na ville ya Kinshasa. Kinshasa ezobonga toujours na cadre ya investigation toza awa chaîne masolo ya Congo ezotambola pona bino to lakisa kaka bisika mabete mais soki musala ezosalema c'est que il faut salema na ndenge sengeli pe tozo lakisa bino vraiment ba place oyo République démocratique du Congo gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa oyo ache paquet na ye pour que makambo esalema na ndenge elongo bambi. On est en train de parler sur ce qui concerne les embouteillages. Et ici, nous sommes dans la route Tombalbaye, croisement Tombalbaye-Willery. Là, c'est comme une entreprise moko turque, qui est kosala musala vraiment na ndenge et sengeli pe na rapidité moko ya kosakanate. Donc, awa, tozo la sabino, comment est-ce que ba turque bazali commettre, bazako asphalté, bazana na phase non ya kocha ba pavé, ya kocha ba kayase et consort. Si déjà bakaniveau ozomona bakaniveau moko munene bino nyozo to boyebi combien est-ce que nzela oyo ezalaki na mabulu ebele comment est-ce que nzela oyo ezalaki impraticable mais lelo yo grâce ya gouvernement provincial na ba effort bango baza ko fournir pour que ba assainir banzela na biso ozomona ba misala ndenge ezomona bino mo bozomona ndenge ba tracteur ezoleka bazoluka ba goudronner koto yo donc ça sera vraiment du bon. Comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer à Wanakati ya Vili ya Kinshasa. Eh bien, mesdames et messieurs, à ce que tu communes à avenir Wakading, toujours continuer toujours pour ça la ronde na biso pour na kolakisabino bisika ba chantier ya République ezali bisika batu bazo sala misala ba entreprise bazo sala misala pona kofungola nzela pour
désenclaver circulation routière pour la mikolo boyebi. Combien est-ce que banzela est bouclé na ba embouteillage mo comme monstre et c'est ngela ki siko ke non à l'état bazo ba décentraliser ba désenclaver banzela basala banzela mususu ba bongisa banzela mususu de sorte que banzela est comme ba embouteillage est diminué awa siko to ça na Wakading et sika to zo mona ba misala ezali vraiment ko salema a pe vraiment évolution penza eza penza makasi au mona kuna musika ba tracteur ndenge ezali ko fungola banzela basali déjà ba caniveau déjà silaki etikali siko ba bwaka mabanga de sorte que ceux qui ba sisi ko bwaka mabanga ba bwaki zelu après ça évolution ya misala et les mapenza na ndenge sengeli so ba sisi ko bwaka mabanga ba bwaki bazelu ba bwaki ba kayas et après ça ba yeko asphalté et tout ça va vraiment un peu à pas de tortue mais l'essentiel est que ba gouvernement na biso ba tie ba moyen en œuvre pour que nyon surtout ezala malamu ba tie ba moyen en œuvre pour que population congolaise ata lelo baza kolela mais lobby bazala vraiment na kimia ba circuler en toute sécurité ba circuler à l'aise pe mituka na bango est tombé en panne te donc Kinshasa eza kobonga est-ce un mythe Kinshasa eza kobonga est-ce une réalité mais je vous dis que non bientôt là nous allons vraiment savoir to sillonner moi ba bisika ebele to suki nono awa pona mukolo ya lelo to kozonga lisusu après quelques semaines après 2 semaines après 1 mois pona to ya kotala lisusu évolution ya makambo ndenge eza kokende. C'était là Rodrigo Atatama dans ma solo ya Congo et nous vous reviendrons pour vous donner encore plus de détails en ce qui concerne les infrastructures de la République démocratique du Congo. Merci.